Coucou, coucou, bonjour, bonjour, bon matin, bon matin, bon matin. Bonjour, bonjour, ningana, ningana. Bon matin, bon déjeuner dès ce matin. Bah, bonjour, bon, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki. Vraiment, boboto, bon déco. Na katia mabota na bino, bandeko nanga. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Ba shalom bisika bizuibino yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PVA Longo. Vraiment topesi ba salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman matondo na bakimbangiste. Tout tendance confondue, vous allez bienvenue na sous les baobas. Vraiment, et pas ya Mama Leki na bino la danoise. Ya like mission, partager mission. Ozana ndeko na Congo, ozana ndeko moko asala na gouvernement, ozana ndeko moko a travailler quelque part pour na ko soutenir mboka na biso, pour na ko maintenir sécurité na katia bandeko na biso oyo batikala na Congo. Ya partager émission kata yango ata na ba parti tia na ba TikTok partager pour na tola musa conscience ya musala et pas ya bandeko na biso tala nde tola mukaka tongo makasi to ana no 5 heures mais to bandina nkola musa conscience pour na to kene misala. Alors ndeko na ngai ne zappez pas partager et la musa conscience et vous allez bien. Bandeko to na tongo ya lelo tozo continuer dossier à faire insécurité na katia Congo. Na katia Congo insécurité eza tellement makasi. Bandeko nanga eloko wana eyaka nano ndenge nini tomeka kolobango na lombango et puis ba conséquences nango eza nini eloko nini gouvernement akoki kosala pona ko échapper na babiloko ya ndenge wana. Bandeko nanga insécurité ekomaka tango peuple azali mécontent, peuple soka za mécontent aza komona ki eza na rang social moko baza plus élevé que baninga. Baza eza na rang social moko eza konyokola baninga nde place peuple a se révoltaka. Alors ko se révolter na biso ezalaka ya bandenge ebele bato musu ekozaka bango jalousie bakomi ko jalouser baninga balobi to osala bango mabe. Bamsusu ezaka révolte babimi na balabala bazo revendiquer ba droit na bango, ce qui est normal eza pe na constitution. Bamsusu bako garder silence bakufi na silence. Alors ba oyo sikoyo bako memango neti na jalousie bako memango lokola na trahison moko bazo trahir bango ba o bamsusu bani pe kosala revanche bango moko ou bien bamsusu sikoyo bako luka mbongo na facilité parce que population eza mécontent cause ya vie sociale mbongo eza te passe ezali bamsusu bako linga sikoyo bazwa mbongo parce que balobi le ventre affamé na point d'oreille. Donc libumu ya nzala ezala na mato ya koyoka te. Eloba nango ke tika boye sala boye te yango mona ta mwani ya balie mbua balie bakuti neloko bijou babotoli parce que libumu ezala nzala. Alors pour na peuple wana bakoma na point o bakomi toyebi ke toko critiquer bato wana basassin boye na boye, mais est-ce que gouvernement asalaki yango te pona a éviter yango? Parce que tant que ça na bamboka oya poto toyebi ke chef de l'état na biso aza mwana ya poto ayebi ke soki na Belgique et makambo wana ekoma te peuple a se révolté jusqu'à ce point là parce que lokoni eza wana basalaka tout ba encadrer population na kopesa bango moi social na kopesa bango activité o bato babenga ba activering baluka ba misala ba chômage ba pôle emploi ezali na ba France ko lukela bato misala ko activer bato pona ba vanda te ba koma ko zo ba idée ya mabete to boite toutefois ba na poto pe ba groupe mike basala bato pe mabe ezalaka mais soko landi pe rang social bato wana au moins keza bato mo balingi musala te balingi vie ya facile balingi bazwa mbongo na facilité et ko sala ke banda ko yiba biloko bato ko boma bato ko botola biloko bato. Mais comme la police a sala na ba caméra et loko moko pete ezangi na Congo bacha ba caméra et loko moko te ezangi na Congo ba bongisa mboka wana parce que to zangi eloko te to zangi eloko moko te na ba point stratégique ba place oyo boyebi ke ba danger zali soki ba installer ba caméra okomona ke mboka wana ekoma bien. Même na ba mboko tozali basalaka nyonso pona criminalité kita bacha ba caméra
ba policier a mitema malamu oh ba futa bango bien d'abord biso mo ba policier na biso baza mal payé tant baza mal payé bako bomba population ndeni ozomona yango ozomona tozokoma na ba conséquences ya insécurité ya makasi na kati ya Congo mutu ya koko bomba police azana makoki te azana ba caméra ko placer te parce que musala les hommes la police bango ne ba sala tout ba tie ba caméra na ba point stratégie ba to bazo contrôler yango 24 heures sur 24 nyoso na bozo créer pe misala et pas ya batu pona olie bazana ba idée ya mabe ya kokene ko yiba ya ko bebisa mboka non baza quand même place moko boye akede musala ke na otala ba caméra banani basali ba crime banani ba leki awa eloko nye lekaki boye pays mobimba eza même na ba caméra te siko bato même si lelo boyeli biso liboke ya bato na kati ya liboke ya bato na pona nga même na ba innocent bazala ba ona kati Congo baza capable ya kozwa ka bato mo pe bobalobi boya komila kisaka eza bino ale lobi pe bato ngo ba bimi na bango parce que kosambisa surtout mbangu do bokangi bango ka lelo buka lelo lobi tani ni bilo bozui na ebele ya bato wana bosambisa bango bo mema bango tiba la kisabino bokoyi pe ko le bala kisabino biloko bayiba boma banani babwaka bango place nini bozambe mina tango na te bokati ka makambo bakateli bango condamnation soki ya avis bakobima na bango parce que baza à l'aise bazoyeba ke ezamba la liboso bakangi biso te ezamba la liboso te bakobima na bango parce que na kati wana pe ba o pe baza wana pe bayebani pe na ba o bato ba au niveau bazali na kati wana pe bana basi wana babimi bana basi kitoko mukonzi moko pe bazani wana aluli ne pe déjà moko tango oke na prison mukonzi ya prison akobima ne na ba fille wana lobi chéri abimisi toko yeba ndenge ni alongwane na quartier alongwane na ngaba akomovana ye même na matete même na yolo boyebela ye wapi obia bimina ya koti Brazzaville akene Gabon esili mais na kati na yazaka na makila criminalité place nyoso kokene akosala ka mobulu bande kona ngai en tout cas toza na tongo tomema makambo mbangu yango eloko tokosenga na bande makonzi na biso bo banda nanu kotala social ya bana mboka botela nanu kosala ko créer nanu misala population abima nanu na pasi yo azanango parce que le ventre affamé na point d'oreille biso te mutu to lobi yango toko bundana toko condamner bango soki eloko eza te sala ménage soki eloko eza te sala kiboy ménage yango bie kiboy yango bana basi yango bakende kosala epai ya population nini nani yango aza na ya population azwaka mwana mosala bando futa ye baza bato moke bato baza moke oyo baza na possibilité ya kofuta mwana mosala sikoyo kiboy yango okende kosala yango wapi mpona nga moko nano naza na incapable ya kofuta mwana mosala sikoyo nakozwa mwana mosala yango na engage place nini mais soki ba créer ba misala insécurité ekodimine et puis ba policier bazui rôle na bango bandeko sans police na pays nyonso ekozala catastrophe même awa na UK soki ba policier awa baza makasi te criminalité ekozala makasi parce qu'il y a toujours bato bazaka insatisfait. Il y a des personnes insatisfaites. Ata ba pesiye ba millions ba combien mais azomona kaka ya muninga kaka abotola. Ata za na téléphone na ye mais azomona kaka oya muninga kaka mutu eleki. Bata bongo bazali ebele même na communauté na biso. Akomona na ye même ta roboyo etekama nango partout na wenze place nyonso osomba mais lokwa kala danasi mutalati yango akomi koyokela yango jalousie ye pe azwa yango kaka alors que ezela mba moka lekana yango na wenze alekana yango na bacoin azomona yango na prix nango aoba ye mais ntango amoni yango ka ebwakami na nzoto mwa mwasi beauté authentique voilà mbala moko baluli alingi ye pe azwa yango akendo luka boy ya mini robe esili etikaka ya milaila bwakama abandi koyoka jalousie akuti na nzela alinga salo mabe bazali bato ndenge wana donc basepelaka na biloko na bango te même ye mutazane na jeep mais azolula muta makolo
amonyoka oboka mina mwa ketchup bien otambola na makolo abandi kolulo na kati ya voiture abimisi miso azwi ketchup wana wapi azwi sakame wana wapi yaya bazali mais siko bato abongo bazaka ebele te siko yango basalaka police azala derrière bango akengelelaka biso mboka mais bato balingi musala baza ebele mais suite ya kozanga musala ya kozanga eloko ya kolia yango wana omoni esali nini ezokreye ke bato wana mpe bakota na monde ya koboma bato ya koyiba biso toza na pays moko beni na même na biloko asa mabele te oyo le mosusu nga na mona te mais beni kaka boye na kati basaison oyo biso toza nango na kati ya Congo toza na saison de pluie mbula ebetaka makasi donc tokoki kokona na elanga mpe toza na biloko ekonamaka na elanga banguba basango oyo elingaka vraiment mbula mingi te tokoki kona mpenza bamanioko bapondu tosali fufu toza peuple mo toliaka fufu toliaka masango fufu ya masango tokoki kona bablé tokoki kona bamapela tozolia toza na bafuwi babitabe bavoka banini. Est-ce que vraiment ce que gouvernement un ministre agriculture au lieu bote kaka bamapangu bozo teka bansele bozo teka na tina moko te parce que balupangu moko kaka lupangu moko eko vanda penza même ata 1000 personnes na lupangu moko botekaka wana botongi bandako étage l'État ozwi otongi bandako na yo moko mpo notya balocataire ya yo moko l'État okokosala ngo olio tekelaka mutu na mutu lupangu na ye mutu nyonso tuta atangama na mokili azala propriétaire bato mosusu mpe batangama mokili bazala bango balocataire mpo na yo le propriétaire nanga locataire tokokufa bakokunda biso na 2 mètres mutu amema ndako aza te alors pourquoi faut kaka mutu nyonso azala propriétaire beaucoup de kotonga bandako étage milayi ba 10 niveaux ba combien bo titi ba famille l'état yom to otongisi yango ba locataire wana mbongo ezozonga na kesi ya l'état allez ba place au bozo teka ba ministre ya agriculture ya environnement bo badi ko sala ba bilanga ya l'état biso tokoki kolia même kana ba sénégalais baliaka na mbongo ani na mbongo masang ya Rachid baza premier pays ya Rachid mais Sénégal aza mieux que biso malgré baza pembe na ba désert biso kutu désert ezate forêt au forêt vallée au vallée mai au mai ya kalamu mai ya njili océan osuki nini toza nango bandeko nanga tokosala bilanga te biso ti tozokola na badebonom kote na bande kokona baloso eza kobota très bien baloso pende ezokota très bien bamama biso baokona baloso toomwa mpe tobimisi 20 sac ya loso 30 sac ya loso eotekama tala mbongo ekota na kati ya ndako à part commerce na ye ya mafuta azoko mpe kosala hectare azwa bata misala ti lelo baterrain wana ezali bato misala batikala nango topesa pe bango bavandaka kuna lelo komi bandako mais bamama biso bande kokonya nango baloso bachinois bazoya na bamashini na bango bazoya boye na basaki ebele tala basaki ya baloso boteka mbongo ekoya na kati ya ndako bolia mboka wana ezaki motema mabe ya peuple congolais soki tolongoli motema mabe mboka na biso ko avancer criminalité bozo gangi kozala te ekozala ta mukete bandeko na ngai tofongola miso mutu na mutu asime responsabilité musala na ye ndenge to asimaka yango soko kei place nga na osala omona pe na zokoma na air na zosala musala kitoko musala bien na silisi bien tozosala mona mboka mupaya. Mais pourquoi pas ce que les longs là de nos bolona longo na ke na Congo faut na baby sa musala na komi ko kende retard na komi ko sala musala mabe na komi ko sala mafu molimo nini wana
Kaka l'église partout, 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 partout. Mais qui moté mabe si la raté. Bon kangi batu na bakacha l'église. Ba pasteur bozala bambongo bele bon créer kasi ba misala pona batu wana. Bon selisaka ba fidèle na bino bilanga. Olibo sombaka sombaka kaka to sombi lupanga voisin, to sombi lupango wana. Église ezo yaka munene. Ezo ya munene me batu wana ba olia nini après église. Parce que même ibo sambeli li bume osenga ka kolia. Même bokangi jeune à 3 jours, il y a une semaine à 40 jours. Boko lukaka bolia, sko bolia nini. Boko lia nini. Même Nzamba lobi a un temps pour tout. Bino tana bino comme kaba prière, espoir kaka prière, de espoir kaka ya liwa. De bo luka liwa bino mona makasi. Parce que tant que na ko sambela, eza pour to mona Nzambe. Pona mona Nzambe faut kufa. Pona okota lola il faut kufa. Même Jésus a yelelo, faut to kufa va to kota lola. Siko yebisa ngai. Donc bosenga la bino liwa bino moko, boli ko salate, mais ta la criminalité nenge koti na mboka. Jusqu'à niveau que babandi ko le ko teke la batu, batu bana. Ba bomi bana batu, ba lambi na kacha Congo. Boli pe bosali mulongo, maman moka teka biloko moins cher, azo teka misuni moins cher, bozo lia bande konanga. Pona ni criminalité. Bana basio bakangi bango na mibali wana bakangi bango. Yaya ba obima. Tocha tembete na modeli oya Congo ba obima. Prison makale tondi. Bache bango wapi. Fallait botinga bango pona botinga bango na prison te ya Luozi. Prison Luozi eza vide kuna. Eza na batolte. Botinga bango kuna na prison Luozi. Bocha bango na ba camion minene bango nyoso ba kene na Luozi. Boke kocha bango na prison makala dans place nano ezate. Bakoko bakuna ale ba nzonzingi ba bimi. Bokela bango na bamboko ba oyo kate ba oyo kaka ba bakala bango na kimanyanga ba oyo kate. Ba prison eloko ezate bo bakanga bango ba tole ezate ba vanda ka wana. Parce que oh bango ba osa na population eza malamu te ko boma ba kolonga bango ba rein kolonga bango ba organe ko botola bango ba mbongo sans anesthésie ba longolo ba organe. Même écoute lino pamba oh pa ba longola yo sans anesthésie au kokate. Allez ba kata yo boy sans anesthésie, ba kata yo côté boy sans anesthésie pour ba longolo ba organe. Biloko ande wana ma gouvernement bozo mona biloko wana teke eza biloko fo bo telemisa police. Bo telemisa ba tubazo misala, bo activer bato. Tozana besoin ka ya ba graine. Ba graine bi tek ya matembele ba graine kaka ale ba terrain yo so boso teka wana bo commission ko bilanga batu boso na bilanga ba engager bango ba sala ka bilanga ba ndunde so bima batu bazo teka batu bazo lia population ba masango ba nini batu bazo lia bazo so bango na moins cher l'état zo aider biloko ndi wana pona ko créer ngo pesa kaka pasi il faut ka mutu moko ya na fimbu aya ko yebisa bino bo sala après bo sepela indépendance bandi ko bo sepela po nga na bota mangi na tanga ba Lumumba te soki nga na bota mangi na tanga ba Lumumba to linga to zo indépendance te malinga na ndima oto to linga oto tikala ka sous colonisation ti lelo parce que eso te ya biso te peuple na biso bonyaza na kaka na sous ba mutu boka landela kayo o monde ba landela biso na ba mindele awa sala bo ifo ya na air ya moto respecta kango sinon te so batikeli o liberté même na poto mutu mwindo ozakaka ndenge wana. Combien va te bele bande ko salate parce que l'état tikele bango liberté botani ngo lingi bazo futa yo bazo futa bana ndako fele ba africain bando salate mais mondela ta bateki liberté wana oke musala alingi ngo kutute alingi ngo te e ngana ko fana na société ngana ko zo bambongo wana te soke uta wapi mondela osala lelo le mondela tele ma bia lingi lisuta kati ba aide yo ngomoni ba mama nyoso to mais biso banda to ya poto biso bala danoise to salaka. Moi j'ai toujours travaillé. Voilà. Voilà to kene na mbangu penza. Bota la mama oyo. Eri poussani, bomoni maman, otale bien. Ta zombe la bière na à l'aise. Maman ndoki azwaka na bato mike. Yeyo maman mukolo boye. Azape na bana na ye, azo bate la bana na ye, alazwaka bana batu ya mike, aliaka bango, azwaka bango, alambaka bango. Mamo ba uti kokanga ye. Ale lobi okomona,
ba papa ba mesana ikolia malewa ipana e bake baluki babimisi balobi bakoseli makam alors bakangi na ba bébé na bakacha bandako bolanda audio na bokebi nyonso bande ko na tikani ba ta mingi te voilà bolanda audio allo bande ko botala ba image wana malamu Kinshasa ezalaki na ba image mpona nga nazwi yango te bolanda oh bandeko bozela allo bandeko botala ba image wana malamu Kinshasa en tout cas soko yebi kozali parent eveye na bana tala ba image wana mama wana tokangi ye na ntango aza mama malewa atekaka malewa na kwa moko boye mais azwa cope moko boye ya barein ya bana na bamitema ya bana nazwaka sikoyo barein wana bana soki azwi bana baleve akokanga bango njala au moins une semaine bana baliaka te na nsima ntango bana bazala na njala mwe bana baganga eza ti ntongo bandosala opération ya kokata bango ale bango bakorécupere mitema na barein barein wana eza na bato oyo baka kosomba yango me na bamisuni ya bana oyo etikalaka wana abetaka yango sauce moko boye babenga yango sauce blanche omona batiango kwanga badekora yango ebimaka lokwa cuisse ebimaka lokola ngombe ebimaka lokwa mwa taba moko boye yo sikoyo okotuna ye mama oza na misuni te apresentaka bato plan wana eza na gu moko koleka meme ata ngombe donc soki olia yango il faut zongele lisusu olie epuis osali emporte en tout cas bino baparent tozobenda bino matoi bino bato botindaka bana bazokende classe bango moko bofeye kotinda bana meme bakendaka baeglise bango moko sans accompagner bozala éveillé botika bana batambola bango moko te mabe ekoti na kati ya Kinshasa mabe ekoti na kati ya Congo donc bozala attention merci bokadela voice oyo partout kobomba yango te na telefone na yo pesa bandeko nyonso tu bayoka yango mpe bazala prudent na bandako na bango merci voilà bandeko na ngai bozala prudent mama ozotika mwana yo ye moko akenda ecogym mama yo moko ozotika mwana akende classe baza koenleve bana mama wana bomoni na laksi bino azo koenleve bana alongoli barein balongoli motema oyo nzoto etikali akati ro misunya mike azosala sauce azotekela bato tala mulongo donc ndeko mutu asali voice ye palia bisoso wana musuni wana abi kitoko moye te même na Bible président roi a se révolté jour amonaki bato bakomi kolia na bango biso tokoki koliana te mais na Congo tokomi koliana gouvernement telema ministre place batie yo musala batie yo telema sala musala na bolingo nzamba ko récompenser yo botika konyokola peuple na bino tozalaka bandeko na bino en tout cas insécurité eza mabe makasi même na bato poto bakobanga koya na mboka bongo ya insécurité mutu nyonso alinga avi na ye awa na bapoto tozana bandeko te tobota bana me towana bafamille te alors lelo nga nake na Congo na kuya na insécurité na kufa bana nga batikala bango moko vomi na sani na vanda awa alors à bon entendeur sali partager osana commentaire bakisa na sukisaka mayele te na bandaka pe na mayele te toaka batu to débrouiller kaka to lamsa conscience alors yo mtoza mayele makasi na sima caméra pesa yo pe commentaire à bon entendeur sali bonne journée et puis bon service naba obazo kene musala voilà et puis bonne chance naba obazo luka musala que Dieu vous bénisse la danoise bye bye.